Oui, maman, la ninga mobile nangai. Non, Coco, Pedro, tu n'as pas qu'un gars na sali ma bébé. Cédric. Bébé. Combien maman bébé tu? Et puis qu'elle a aussi une thème, s'il te plaît, limbisanga. Aussi maman, tu es bonne baza besoin bambo. On a mis ça bas vite. Moi, je vais une émission. Parce que ça, ça le rôle là. Non, ça la m'a bépamba, s'il vous plaît. Non, je ne sais pas si je bombe, je vais déranger mon thème à la radio. Je que na boya kitina na ndo biso ke longo la ngapa bino na za l'est bando comprendre tout. Na ndo boya ko biso bien avant pour na ngete ko kabola famille na bino. Yo moko ebi mama ando linganga te. Tellement maman ando linganga te on na ndo boya ko loba vérité. Na ninga ka on mtema nga mobimba. Ko sa nga mo ete pardon. Soki na linganga ete. Ngana sala ba sacrifice à ma caste pour na féliciter la bande. Sarah, maman, c'est vrai ça. Sarah yo. Maman volonté na ngate maman ebisa nga so na boyo benga nga na maman. Jésus. Yo linga ki bana ngaba so na bambeli batiana pona kindumba na yo salite na tata na mama na babota. Yo na Maman. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katina o esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus. Tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso pour la fin de l'année oyo. Noël les a fait ya bana. Tozana banetike. $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tsanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te. Biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela moi jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir du 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir, étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo, Josie. Bravo, Josie. Bravo, Josie. Bravo, Josie. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Josie Christ de Nazareth. Je dis souvent, dans la carte d'émission dans le baka bozota langai bozota la bandeko et ça la passi nous avons se poser ma question pourquoi mais tomita la carte na biso tomi zongi sa carte na biso bisikani to bebisi bisikani no to inaki banane to kangeli kanda et sali moi mobu ebele moi mikolo ebele et sengeto to senga na bolimbisi pour te Christ à côté kati na biso pour que to koma na kati ya liberté parce que donc on a kanda na moto eza komi kangela makambo pe ba problème. Voilà, merci beaucoup na équipe technique Momba Shobiso Télévision
Là, je vois Elias Sinandoukou. Merci à toi aussi, Denis Monsolo, le certifié. Coup de chapeau à vous. Moussa Kitoko Mozo, c'est la biso. Comme on a une image à bouer, basson à bouer. Derrière ça, il y a toujours de grands hommes au Bansala. Moussa. Merci beaucoup. Na présence chez Moukadi, na Pessi Ombote, na Pessi Bandekono Sobota, un peu partout. Na Bossen Maman Lidi, na Bamboka Nyonso, na ba province Nyonso, na ba village Nyonso. Dans la République démocratique du Congo, pourquoi pas en Asie, en Europe, pourquoi pas en Amérique, pourquoi pas en Océanie, pourquoi pas du côté de l'Est. En tout cas, ensemble, merci de connaître. On va soutenir chez Bisso Télévision, on va soutenir SOS Ezolekana Awa. Merci beaucoup. Je dis souvent, bon année Angoyo, nouvelle Bandeko. Il y a Bravo Jésus, Bandeko, partenaire, il y a émission Bravo Jésus, partenaire, il y a chez Bisso Télévision. Oui, koyi bezali so moment to sengi. Moto motema malamu pona bike oza motema malamu nzamba sala bino bien to kanisa pe bandeko na biso. Oba sala bino musala awa, kanisa mama weti, kanisa ba technicien na biso, pourquoi pas Mosolo, pourquoi pas Sinandoukou Eli, en tout cas il sala bien. Nzambe ozanga te ko pambola bino chez biso déjà disponible na banda na biso en tout cas botindi biloko. Donc, on a bien prix et puis livraison est à domicile. Là, tout le monde a déjà tout ça na té na biso moko ezawa. Ezali Maxi bien-être. C'est ça, té o ezali pour na ko soulager ba muscle. Biso bato toyo karamwa nzoto pasi to kakamwa ba articulation, mo rhumatisme so zui ka té oyo. Oti ango na maya, oti hormone qui est ça la bien. Bapibe bandole kana en tout cas bokomona ndenge ni ba expliquer pour na utilisation nango to consommer yango eza vraiment kitoko makasi. Le prix c'est à $35. Les cartons, appelez les numéros qui est affiché chez Bisso Télévision. Bokozwa yango eza disponible. Merci beaucoup. Nasanga monter na plateau na ndeko na ngai autour solola durant cette émission to kanisa ba veuve na ba vieillard to kanisa ba orphelin. Et qu'on a vraiment malamu mingi 100 francs na yo $1 na yo et ko sunga bango bazwata mai ba veuve bazwata ku chocolat ata dra ya kufinika et qu'on a malamu mingi. Maman la pesi mbote maman oza bien nana bien wana ozano bien que ba problème za ba sakango olobaka bongo. Oui, c'est ma façon. OK. Nayebi keza voix na yo mais sunganga mo muke o matilinga mo osilika rapé c'est qui osilika rapé papa mutu so tunza basa moi asilika sikoto osilika voix mata mo ndambo so ngo sande tura na mo kanda mo matilinga voix kas peut permettre nga kaka na capter son parce que oza na se makas. Ça va. OK, merci. Babengo na kombo nani? Sarah. Sarah. OK. Nini ememi Sarah? Ba problème na yango nde meminga a. OK. Osambelaka. Oui, na priaka. To rebondela. Oui. Yo kamba tonga na kamba. Kamba mama. OK. Nzambe tata totiki moma ona sala boko na yo tika ete kombo no ezwa lokumu tika ete omimonisa na bandako na biso tika ete omimonisa na ba problème na biso na ba situation ezoleke la biso tika ete kimia ebila na République démocratique du Congo. Nous voulons la paix au nom de Jésus-Christ na période d'élection au na kombo Masia. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu, je Dieu merci. Na sponsor officiel numéro 1 c'est Jésus-Christ de Nazareth. Na remercier et puis na pesi matondo. Oui, maman Sarah. Osala ni. Mais ça la loté. Osala elote. Vous allez au Canada. Vous êtes marié? Non. Vous marié te. Vous êtes fiancé? Oui, naza fiancé. OK. Nini kase memio a. Ba problème naza na onde meminga a. Toko yeba likambo. Le problème est tes maman. OK, tozo yoka. Nazaki na fiancé nanga Cédric. Mobali nanga bomwana. Mobali nanga fiancé nanga a souffrir mingi po nanga. Azalaki vraiment na mawa po nanga. Na cause de l'ingratitude. Et arrivé que to bando vanda na makelele na sakala mbula moko ebeta makasi.
ndako na biso etiola ntango ndako etioli na yo obenga ye nese ke Cédric ta problème tokuta nango esika tovanda na ndeko na bandeko na baleki na nga na mama etioli famille pe eza musika place akokende eza te abi na nga pas de problème na osola na mama na ndako bongo oboya bovanda epala biso ayo osola na mama bango tellement ayebi nga kala nakenda déjà kuna na sala misala ayo nzima tokende kuna toyokende kuna na mama na baleki na nga grand frère na ye Cédric akoma odéranger nga mama na boya ya plusieurs fois tellement baloba kaka donc échelle est faible tozoboya likambo ayo lakisanga bambongo na kokaki lisusu te nakoma na suka na yo nzima tokoma vivre na ye efeke tokoma vivre na ye tokomi ti kobima Cédric ayeba te Cédric ayo longolanga mpa na bango azweli biso studio tokei na bandeko nanga kofutela kuna ntango tokofutela kuna ngai lisusu na yo okóma su na via mabe nalandi su loyenge ya bacamarade nake su na baambiance nalandi bavia mabe depuis nakóma kobima na grand frère ya mobali na nga makambo na nga nyonso mama esimbaka te yango tellement babi eza bravo Jésus na ye mpona betelo problème oyo ezodérange nga naza na besoin nazonga na mobali na nga mobali oyo nalandaki wana akosi ngai ok nayoki yo yaya olobi oza na poso sani ozongela mobali na yo mama nalingaka mobali na ngai nakoko perdre ete nayebi ke nga ndi nasali ye mabe nayo reconnaître mabe na nga mais naya na besoin alimbisa nga na mabe nyonso nasali ok sikoyo oza sûr ke mobali na olimbisa yo mama yango na ye awa te mpe mama bengi na mobali nango bondeli na ngai bobanda ofanda olobi na po makelele oui na se wana na bandako ezaza na se wana ok sikoyo ye yaya azwaki komo nini ya Cédric non mobali na nga nde Cédric kasi nga nabengi ye yaya nga alibengaka bato mingi bayaya bongo ya Cédric alongolaki yo kuna mpa na bino aye otia na kati ya ndako na bango ezalaki facile bobanda olala ndeni na chambre na ye yango biso tokoma olala na bamama donc ya bimi bino bokoti na chambre baparents na ye bandima ye si facilement bandimaki bongo ntango grand frère abandaki kodérange pourquoi oyebisaki mobali na yo te nazalaki oboya okabola famille na bango tellement nalingaki mpe mobali na nga mingi ona bando oboya oyebise mpo nayebi so nayebise na mama bango déjà bando olinganga te sikuna bando omona so nayebise mama bango alobaki nga ndi motu naza mwasi mabe na ye mpona partage bon yango bando obombaka yango yango bando ogarde ka mpona nga moko parce que la meilleure façon pour toi ezalaki kobima na ye mpo apaiser mobali na yo même pas mama naboyaki elekaki akomisi ya bezo kotie na nga bambongo talaka nga famille pasi namomona sokipa na bandeko na ngai ok parce que difficulté bozalaki nango nde esalaki ke ye mpe ka azweli bino so ndako après avoir kofanda kuna mpa na bango te mobali na nga nde moto azwelanga ndako kasi nango naoloba mobali na yo nde azwela bino ndako ndako boza sikoyo oui mais asundola biso ayaka lisusu te abengaka nga lisusu te otunaki raison mabe nyonso euti mpa na ngai ebande epa na ngai ntango amoni ke nakoma otambola bien te yango asela chaine na ngai est-ce ayebi vérité ke oyebima na grand frère na ye ayebi te ayebi te parceke boyokoka bwana point nini kasi kasi ntango ayo ozwela nga ndako oyo oluka nga omona nga te akoma osuspecte baapene na ngai akoma oyoka bakoma oyebise ke bamona ye nga boye yango wana atikaki na ye ngai à part ça à part grand frère soki okoma na vie so ya mobulu ya bamibali mosusu c'était dit à quoi en fait ondo oluka nini ondo olanda nini yo ozali na mobali aza kosokipe na nayebi mpe te mama eza kaka kwana vie na lolingi baningi ekosa ya ngai ok mais olinga mobali na oyo nalingaki na bolingo ya solo vraiment na bolingo ya solo soki grand frère aza api aza kaka mpa na bango kuna boza na relation kaka ti siko te esila déjà bobebaneli nini bino moto olinganaki aza makambo malonga te mama yebi mosusu ayaki kaka na ovi na nga mpo asamboye na nga aluka kaka asakana na nga mpo akende ok sikoyo bamoma nini oyo eza ya pasi oyo lelo esali oke oya awa c'est quel moment ya pasi baregret eza nini qu'est-ce que tu regrettes en fait ti oya boye c'est-à-dire kazala malamu kote nini
azala na souci na ngai azala kolinga te ngai azala na pasi asuna ngai ebele mama oyo nakokoloba te ya ebele oyo nga mo nayebi. Ok. Boza combien en fait sa famille? Toza 5. 5 na maman abino. Pourquoi 6 personnes? Les bon on va na ndako ba Cédric. Na chambre na eni. Ah bon on va na chambre ni kasi na ndako na bango. Ok. Ezaki facile. Na mabo kilo, maman na yo, maman Cédric, bandeko na yo, bandeko Cédric. Ezaki na facile te mais siko okende ezaki te. Ngwana tosani. Ni bon on va na ka wana. Sinon plus ezali to bengelo Cédric. Aya. Oyeb sini. Non, c'est ce que j'ai limbisanga na babe nyonso na sali. Oyeb c'est vérité que bimana grand frère na. Non, yebisaye. Ah. Tu es sûr qu'il est en pardonné? Yebi mais alinga ngai. Ok. On appelle la nouvelle n'a été. Même pas. Asonga pas azapa pas bango. Bon, naebi vraiment te pour les mois temps tout le monde a la système na ebité. Oui, éviter. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que biso to meka ça de notre mieux pour que to sunga yo ndeni mama na bino kasi na bandeko na. Bazala bango. Obo ba camarade. Nkolo na ndingi suba on tena tika no nga moko. La vie na ngai. Ok. Oh là là. Siko à part kobima nande kwa mobali na yo. Ezai kambala moko c'était une fois ou bien bokoma kobima et comme vie na bino bokoma no mo sta mobali to ezai kam kolana mekaki yo tonde. Et comme plusieurs fois comme vie na biso. Donc comme vie na bino comme pena moi si ya grand frère ya Cédric. Ok. Bon, excusez-moi, non qu'on a comprendre. Parce que relation bon ça on ka capable Cédric. Ni bo mandaki ko bima ko sala bolingo na bino te bando za na libanda. Mo so bat bazate to kotika na so pe na ndako biso mbale akokotela nga na chambre mais mingi to bando sala ngo hier. Moi bengi nga quelque part to ke to kutani. Ata mutu monte na ndako suspecta. Même pas. Tu sire. Oui. Bamsu bazala peli amoni kamba abombi na ye hein. Bozé belé déjà obi yo bozala ki 5. Na habité nombre famille ba se dit si c'est combien. Ils ont déjà famille où ils qui déjà bofandé déjà qui déjà élargi donc ba tout bazala déjà belé. Ils ont déjà famille nombreuse. Siko yo ba toi ta mon côté ba suspecter bino. Pour les maman c'est pas mon bal en fait même si vous cachez ya ka elo mo boye ba tu ba remarquer kaka. Ba remarquer. Ba remarquer. Bon ça là qui en vraiment sagement. Ok. Ce que ce sont plus César. Nous avons plus César mobile na ngai. Ok. Mobile na yo. Aya. Prête à tout. Oui, prête à tout maman. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que to songayo. Tozo spot et puis on se retrouve. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Touti kozwa
pub na biso ya Maxi bien-être yango Maxi bien-être bolandi explication nango bien explication moko eza vraiment produit moko eza vraiment bien en tout cas soko consommer yango okozala de cité so bato tozala mwa mikongo nzoto pasi ka ndenge ba expliquer wana en tout cas so to utiliser yango ekozala kitoko mingi ezali na $35 eza disponible na chez biso télévision bokobenga ba numéro eza affiché wana tokoya kosalela bino livraison soit boye na bureau pour que bozwa yango. Voilà, joyeux Noël, bonne année à vous chez biso wendeza wana. Bonne année à vous, ba partenaire à chez biso télévision, toza na posa na bino to liape moi soso na bonne année. Attends-moi mai ya bonne année. Nous sommes là, équipe technique de chez biso télévision, tozo zelabino maboko polele to sepelapi. Merci beaucoup. Yaya. Avant na benga deuxième invité na ngai. Olobi ke mobali na yo alingaka mingi Cédric. Quels sont les bons moments au Bolexana Cédric? Ba bon moment ezebele. Cédric alinganga naza vierge. OK. Vierge? Oui. C'est que bolingeza ya kala. Eza ya kala. OK. Ote koloba ke mobali nanga bon mwana. Alinganga naza vierge, azala pressé te ya koluka koyeba nzoto na ngai. Azalaki osunganga me na mona tatika osinganga ke ayeba nzoto na ngai. Ando esanga ke na pressé te nayebi na obala. Cédric asunganga na ba moment difficile. Donc asala mingi pour na nga vraiment. Bandeko na nga et arrivé que maman bon en futa baleki na nga classe te mais so na bengi Cédric asunganga ye. Même si kolia na biso na ndako ezalaki ka Cédric. OK. Maman, asunganga ebele maman, il y a trop. Donc à que vierge, il m'opé ka dévierger yo, c'est ça? Même pas. OK. Cédric était me déranger. Et à pas si sous faisait à moi la maman. Grand frère n'a aidé me déranger. Donc aux aboyés, tu as déclaré Cédric, c'est que nous autres 5 ça te. Tu as que ça après on a joué l'inganda. Même te déranger on a dit que c'est qui grand frère là. Grand frère là. Il a rendu compte sans côté. Na sala ka sambla lokwa na za vierge na zo ganga. OK. Il y a des choses hein. Il y a des choses et il y a des histoires très 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 compliquées à expliquer. De voir tout ça on s'est posé la question makambo yo nzamba ya kaka na via bato. À part ça yaya. À part ça le bezate, à part ça le bezaka que na bezo binga na mobile nanga. Na reconnaître ma bien nanga, na za na posa na s'excuser pas na za na posa limbisa ngai. D'accord, comme les assoui na yo papa Mosolo. Pardon, quand c'est la deuxième invité. On a bien deuxième invité. Deuxième invité Zoyawa pour que tu solo là. Aux à la prête, la deuxième invité là. La prête. OK. Quelle que soit la personne ou Aroya. Na linga va Cédric ya. To benga mutu mususu nanu. Parce que là en attendant bazo lukaya Cédric sera comme côté nini. Mais nazo linga to solo sous makambo yo bien. Ce qui est est-ce que tu regrettes comme quand même au perdre virginité na yo na mobali ou peut-être au calcul qui était la vie? De toute façon, là-bas, ils sont dans le région. Là-bas, même si on est là. OK. Donc, si je te comprends mieux, tout ce que tu as fait est là qui passe. De ça là qui est bon. Parce que même petit n'est pas un grand frère, maman. C'était ça, il y a ça en haut. Na boya akomesi ko yebisaka ke sozo boya ngai yo na mama no benga na bino ngande mna futa ndako sho ezala ete na sala on a passe na volonté na ngate. OK. Alors tu peux se ndiko na ngaba okende zate. Donc ba intimidation bon la bisabino libanda non ça là bon. Mais il y a quand même tu pouvais dire à Cédric. Il y a des choses hein. Il y a des choses. 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 Il y a des choses.
Même stratégiquement. Peut-être le baki bimisa biso awa, otia ata molunge, to bima, naza leste, céder comme ça, bon, je sais pas. Ntango beyese sidike mama nonda ninganga te nazomona naza leste bimisanga amesanga ke aza na prête te azozela mbongo moko soki azwi yango nde akozwelanga ndako donc namonaki su moya kofonctionne te parce que alobaki ke aa na mbongo te mbongo azali kozela yango wana oza quantième de la famille na mwa liboso amwa liboso ba ono so balandi baleki na ok siko ndenge makamno soto tiki mena na on s'occuper na ndako siko ezaka bon mama mais pona siko mama azoteka mwa mbongo moko nazwaki napesaki déjà abandi da kodébrouiller ndenge azobunda mwa moke est-ce que ezozala suffisant nasa nini oyo eza vi na ngai na bebiso ngonga moko likolo otala kaka kosunga famille. Ok. À cause de la famille, classe à bandeko, aux à charge, les salibons. Yo mo tangi quand même. Autant guité. Pourquoi? Parce que ma coquille a quitté. Donc on doit privilégier plus Beleki. Pas pour fatiguer bien. Atika na âge à 10 ans, bandana na kata classe na 6e primaire. Ah papa ku fakati ko na âge à 10 ans. Maman t'a souffert pour nous beaucoup la biso. Azalé na bon monter pour autant sa biso. Ok. Dit on moni opusani moi âge. On est na comment luka pour na baleki na ngai. Pour na singa pe maman. Ok, c'est que aujourd'hui qu'engagement na c'est dit que vous avez nominaire alors si je comprends bien. Oui. Alinga na âge à 17 ans. 17 ans. Ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est qui deuxième invité à vraiment prêt. Beaucoup de langue rapidement. Je voulais pas faire parler à Yann Abso beaucoup. Deuxième invité à côté pour que tout si ça m'a cambo. Bonjour Yaya. Bonjour. Fan d'amour pas. Problème est là. Oui, problème est là. Comment vous animez? Problème en haut. Pourquoi on est à moto ça la problème? Parce que ceux qui prennent mes est que il fallait que babing sanga na TV pour nous le problème est-ce que ba kando musu se résoudre problème pour y azana ngeza kité. Bon, en fait, il y a des amis placés peut-être à quoi expliquer. Biso to sali ka démarche ya kokuta ni Sabino mibale pour que allo ba makambaza na pour ça yebisa. Mais na hôtel maboye peut-être to so la ngo bien ti. Soro oko permettre biso to yebisa yo ofanda muke moi quelques minutes à lobby na yo et puis voilà parce que déjà on va quoi enregistrer biso déjà on est dans une émission c'est un peu ça. Yaya bonjour. Na bande sope son beauté. Babingo na kombo nani? Nga comme na Cédric. Ah Cédric. OK. Ndeko Cédric otozo betali solo awa. Excusez nga na mutu wa ke kaka webi ndeko. Asa ex na. Ex na yo. Ouais. OK. Ex na yo de mutaza na posa asola na yo parce que ça na makambo ko yebisa. Maman, en tout cas, ceux qui t'ont qui peut-être na chaîne T, peut-être j'allais mal réagir. Moni c'est ezarapé moi bien. Bon mais quand ko yebisa nga biso mo en avance par exemple que Ozoya il y a ça ou bien telle personne a besoin. OK. Parce que au moni na hôtel ma peine bando beta. Tant Ozoya mbabatu bon mais quand la attention ma kamusus. OK. Non madame, moi j'ai naza aza mutu ko fana tete sur la naine franchement.
J'ai l'impression comme ça, ça n'a pas passion na mona qui kala pona et puis voilà. Ok. Ouais. Je ne vais pas vraiment, en tout cas. Ya Cédric, merci. En tout cas, na Yokio, Limbisanga. Et puis Limbisa Bissonio surtout nga principalement Limbisanga. Tu as totalement raison. Nandengo lobi mbala sima toko bongisa. Toko yebisa. Mbala sima toko bongisa. To yambi conseil. Mais permettre biso quand même négocier ce qui moyen zali oyo kaye ka certain mois muke ce qui ndengo lobi oyo kata poso beta yo sala ce qui loko nini lobi wana mais ce qui moyen zali oyo kaye ta mois muke attendre quoi abomi mutu na tribunal batuna kaye pona nini bomaki aza quand même na droit ya moi ya liloba ta ya muke. Peut-être ça ba question mususu mi tuni na vie ozo ya nonango te peut-être ya ko peso ya nonango em supo et décharger ndengo chikoloba ne passe mususu zana ya s'il vous plaît okokolo ba makambo za ngo posa ponde ko azo melati. Lelo na Kinshasa, ils allaient sur pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino bomoni kenga mona tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bobenga biso na lombango. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois. Koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Cédric. Bébé. Combien de bébé? Oza makambo loba, loba c'est tout. Obenga bébé pourquoi? S'il te plaît, mets-toi tête. Oh. Oza posa matoi, to oza na posa ngana talo po na oyo kayo. Oza posa ni. Na reconnaître ma bien nanga. Na ebi kena salu ma bien mingi. Na ebi kena zosi mte mala, s'il te plaît, limbisanga. Aussi mangate bon baza buzo babu. Ton ami so batut. Moi ni biloko ya moi na ngate na émission. Parce que ça eza loko la na yo sala mabe pamba s'il vous plaît. So gezaki ou soit bolongo la e alo bango ta mopanzi bolakisa nga entendre ba chaka tout ça parce que boy na ko solana été. Na ko solana été franchement. Et est-ce qu'on peut y attendre mon qui? Limbisanga pardon bébé. Kosa nga boite no. Kosa nga boite pardon. Ngana yo déjà ya loba kaka toki alingio simbete na nzoto tiki ye osimba ete kasi me pesa ka message ozali na posa. Na nde biso makambo na bombele ko bando déranger mutema na ngai. Na yebi ko ninga na bomoso. Ngape na ndinga ki. Maman ne se tient seule qu'on a volonté na ngati fudi ki na passe yo moko yebi. Na passe. Na passe.
Au banda ba passion nga nando koyoka pona ko servir muke nandozo. Parce que tu te rappelles à un moment donné nga na kata classe ka po na servir bino. Obo sanya. Bébé. Parce que aux hommes c'est nga bande nango eleka ya classe. Je sais que maman Zoloba va continuer à troisième invité rapidement, si possible, à Kokota rapidement. Poto me consola makambo nyon surtout. C'est très important pour Yepaye Bayango. S'il vous plaît, rapidement vraiment. Yaya, vas-y. C'est lui. Non, on ne va pas bino. Non, vivant dans Jonathan. Na boya kitina na ndo biso ke longola nga pa bino na za l'est bando comprendre. Na ndo boya ko biso bien avant pour na ngete ko kabola famille na bino. Yo moko ebi mama ando linga ngate. Tellement mama ando linga ngate on na ndo boya ko loba vérité. Na boya na ba façon nyonso tout. Nota comment ça question na boya obenga na nga mama na baleki na. Na ndo bateke to ke wa so abenga ni biso to na esika te. Choisala kiti Cédric. Et on a ça là qui a mot. Limbisanga vraiment pardon pour na bolingo nzambe. Quand il s'est battu to sala qui pardon bébé. Non ko vivre ça yo te na lingaka yo. Na lingaka on mtema nga mobimba. Ko ça nga mo été pardon. Et là on le bango ni sili. Ba bon te pardon limbisanga yo. Depuis non bon de l'autre Cédric. C'était battu ni to dala na yo ndo zala mo bana liboso vi na ngai. Au moins le ko sali to sala. Non kamate. Mais kamusinga kaka. S'il vous plaît, troisième invité à Kokota rapidement. Kota. Maman, bonjour. Fanda, maman. Tiens le sac, nous, un. On appelle si on beauté. Maman, on a compris. Maman Bijou. Maman Bijou. Ok. Maman Bijou, biso tout bengisio awa pour Yaya Zaki na makamba oyebisa. Yaya, s'il vous plaît, je pense que Olobeli déjà un déco Cédric, mais j'aimerais mieux comme Maman Za. Maman. Yaya Zanani. Moi, soeur, ah, c'est avec moi. Ok, d'accord. Asa expliqué biso ndenge boyamba ki bango na ndako. Ndenge ovandaki na bango, mais azali na makambo oyo asalaki na kati ya ndako na ye. Ah bon? Yes, c'est exactement makambo oyo ya lobby. Qu'est-ce que tu penses? Ngai de ma part na o non sur les gars na o non sur lobby. Naza vraiment na eloko mso ya yebisa ete. Ok. Soka ko yebisa lisusu na misu na bino. Bonne chance à ça la vie na ye. Déjà zoksenga makasi. Ok. Zoksenga makasi. Aponaki nzela na ye. Akende hasta la vie na ye. Ngape na zaki na posa na sala vie na ye. Je finirai toujours par koluka mwasi mosusu mais ye a continué na bamibali na ye.
Bamakamutu a lobby awa. Même maman soit pas moi. Ok. Naza mutema munene. Ya osupporter. Ya Hollande libanda malgré ma bé oyo. Nga na remarka ki yango na ndako. Ah bon? Soki na linga ka ete. Linga na sala ba sacrifice à ma caste pour na foutre la banda. Malgré remarqué on a 4 ndako, mon cœur foutait la banque son ndako. Tu as un bon cœur alors. Maman c'est au cas moi mais Cédric, s'il te plaît, oui bisanga nano o ngana mona ça scénario. Ils ont aventure au bien balé bolingo jouer nga obete nini. O me kana expliquer ngana yani. Ya encore expliquer maman. Bo expliquer nga. Il y a Cédric bo la bo expliquer nga yani. Maman. Non, moi tu sais que nous pouvons dire. Arrête. On a dit qu'on n'a pas un bino. On a comment vivre là, Jonathan. Je dis que tu as couru bangoté, maman. Maman. Sarah. Maman. C'est vrai ça. Sarah yo. Maman, pour le temps, on a maman, il me fait un garçon à boyo, Jésus. Sarah. Wa monter maman. Maman, la zanga kimia. Na ko wesa na sedika longolanga wana na sala esika. Azo c'est la soirée zumbo on ko longolanga wana. Ok. Yo ozanga kimia. Na bandeko na yo oyaki na foyer na nga na famille na nga po oya ota trouble. Explorez l'inspirant avec notre carnet de notes bibliques. Disponible dès maintenant sur lulu.com. Prêt à plonger dans une expérience d'inspiration quotidienne tirée des Saintes Écritures? Notre carnet de notes, orné de versets bibliques édifiants sur chaque page, est l'ami idéal pour accompagner votre parcours spirituel. Découvrez des versets soigneusement sélectionnés pour vous guider et vous inspirer chaque jour. Façonné avec précision et conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce carnet de notes est un témoignage de durabilité et de style. Que vous preniez des notes, réfléchissiez ou méditiez, ce carnet s'adapte à votre démarche spirituelle. Avec sa couverture élégante et son design bien pensé, il transcende le simple carnet pour devenir un objet de beauté spirituelle. Commandez votre carnet de notes avec versets bibliques sur lulu.com et embrassez une vie où la spiritualité et l'inspiration se rencontrent. Ne manquez pas l'occasion de posséder un carnet qui transforme chaque page en une source d'élévation spirituelle. Commandez maintenant et laissez la sagesse des Écritures illuminer votre parcours. Allez sur la page dont le lien vous est présenté et laissez-vous guider par la sagesse avec notre carnet de notes bibliques sur lulu.com. Pour la version anglaise, trouvez le lien juste à côté. Il y a aussi une autre version de carnet de notes avec mots et citations motivants conçus en français et en anglais que voici avec leur lien. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse. Yo lingaki bana nga bazala bambeli batiana pona kindumba na yo salite na tata na mama na babota yo. Oh. Et puis aussi ici nous avons bakendeko bota c'est ndo bota ngandi na ko bota mwana ndokilo kwa yo. Mwana molimo mpindo kola yo. Ouais, collecte ma bien na maman limbi sanga pona bolungu nzambe na ko kyo bo ba mote mama yango la maman na ninga Cédric. Imbécile que tu es imbécile na yo na bandeko na mama na mal éduqué. Pardon. Ozo comment na ko so sandala la bambe na longi donc yo ndengo zana oyaki na foyer na ngapo oya o ka trouble. Sarah, nde na boko limbana nga yo yebite? Nde na souffre na bana nga yo yebite? Oh mon Dieu. Oza vraiment thème mabe. Yo,
oza vraiment tema mabe et puis aussi audace oza bana bana ko bimana Jonathan donc ozo mona ancien ba beto na boko bravo c'est vrai qu'on a pas si maman kamba na so o continue lo baboyo o mona mabe awa kamba na siko ya Cédric bakambona nyonso yo yebaki yango o garda ki yango ndengeni. Comment tu as arrivé à regarder au moni chéri na yo na grand frère na yo au mona na ope na ndaku au bomba na secret OK poseli bango sundaku maman au moni so lingi moto les na mabene msusu pour bomba ka pour l'accès ka kana mais wana te okolo babongo te okobomba ngom pourquoi likamo ya grave bongo Cédric likamo ya niveau bongo yozi likamo nene bo bombi Cédric beaucoup fa karaboye beaucoup fa ancestra oyo luka ki basi na mokilo mona ekité ancestra oyo se likamo nene bo ya grave bo OK ko bomba elle est qui c'est pour moni ton moni que na longole wana croyant peut-être qu'il a changé. Il y a peu ça qui est chance de ma part. Dans l'ingé était embrassé famille na biso na monde. Celui-là c'est mon grand frère na côté mais maman ça. Jésus. OK. Depuis babota biso na nteto swana na nteto bunda. Alors na mona ki ozala mabe makasi. To ya ko discuter pendant moi si. J'avais décidé. Yonzwa ba somme na nga mikenge na bombaga na ba service na lukela bango ndako. OK. Une chose grave. Même na ndako oyo nga na zwi na futa nga lala ndako wana te. Maman na bango na bandeko na ye na baleki na balala kuna. Mais à parvenir ka kolinga ka mibali. À parvenir ka kosala via buzoba. Alors non va tout passe. J'ai cru que au moins ba légation sur le beau. Nga le quoi mobali. J'avais pensé à ça pour le bac peut-être pas si ton grand frère bandé ko intimider. Peut-être que maman pour au moins déjà maman bisoné ngolo. C'est ça thème sur ma vie. Je me suis dit non, natika. Na pèse chance. Maintenant on a mon que j'avais dit que ça vie naï. À ça la vie naï. Atika vie naï. OK. Naza na passe. Yo le maman kambo mais et ça délivrance pour nanga. OK. Pour moi, c'est une délivrance. Ça va ça la vie. En tout cas, Tikanga. Pardon, Cédric, ça bon, maman. Maman, attention. 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 OK. Nga za milliardaire, nga za tumtuna na ONG. Ça fait très mal. Mais on voit qu'il est vierge quand même. Au fandinaye, na kati ya virginité wana nyonso tout. Ozwe bolenge. Oui, nga na zo vierge. Mtade wejenge za Jonathan. On se dit qu'Alingara t'as dans la moitié au bureau d'abord poney là et oh bala. Il y a les bossons là nous un an yo là nous un. Maman pardon maman. C'est que maman c'est que moi les bossons la linga yote. Na ça c'est que les bossons la mona yo la linga yote ndio na yebaki. Sans ça que tu es. Maman, pardon. Maman, pardon, maman. Ah, Jésus. Maman, fanda pas. Pardon, fanda pas. Fanda pas. C'est petit niveau. C'est petit macaminene. Bon, que la papa maï. C'est pardon. Macaminene boye. Où est-ce les rois? On comprend qu'on couvre la main la perdre. Maman, et là on tourne tout sur les mois, non? Et puis aussi, si on s'appelle pardon. Quel pardon? Quel pardon?
bengaki okoyoza maman pour oyeba makambo nini eleka bana na oni bale ya Cédric abomba seka moye boye ya Jonathan sala makambo boye insecte ekoti na famille eki tobengaki yo maman pour oyeba ndeni olandela bana surtout sur le plan spirituel parce que o basali bazoko yana leki eza penda malamu mingi penda te. Sur le plan spirituel, ceux qui ont causé la moyen, maman, ni banana yo et causé la vie. Mais tu vas n'avoir pas un problème que la beauté. Ça va mais au moins moi c'est fini elle est maudite. Et puis si elle est au fond de la famille n'a pas abonga bana ngai na skin to ka famille na eza na racine na sama bele yo osuka babe. Maman, est-ce que oyo sa maman mo maman na zana eloko lo baté na zamba maman bo moti tenga na bo taité na zamba na bo taité et puis na zamba soko na sale lo ke na nzela Cédric Bima na nzela Cédric Bima na nzela Jota Bima. Oh là là. Yaya, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est calmez-moi, Mouké, pardon. Tika Olila, pardon. Tika Olila. C'est calmé, s'il vous plaît. Tika Olila, s'il vous plaît, vraiment. Ya Sarah, s'il vous plaît. Tika Olila. Nzambazana contrôle Nyon surtout. Papa Thomas, si tu es prêt, tu peux entrer. S'il vous plaît, si tu n'es pas prêt, tu me dis. Ya Sarah, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît. Ya Sarah, c'est calmez-moi, Mouké. Oui, c'est calmé. Et là, quand il y a sous qu'on a une ganaille du sayo. Et là, quand il y a sous qu'on a une ganaille du sayo, il y a Jonathan Koko Kende. Il y a Cédric Koko Kende. Koko perdre Nengozoloba. Mais comme si il y a du sayo. Nzambe a la contrôle à Nyon surtout. Après, papa Thomas derrière la caméra. Azana makam o akoye bisayo. Ezo senga na obalandela spirituellement. Et puis de différence c'est quand on a puis na libota na yo. Et ça il y a des choses qui se passent spirituellement. Il faut qu'on kata ba lien wana parce que au côté c'est cesse munene na libota batu et puis na vie na moko otongi hôtel bloqué makambo belé. Oyo Bible ezo pekisa na Lévitique. Na sengyo se calmer moi Mouké. D'accord. Ok. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout ce qui s'est mission au Awa, tout Rolande la Raya Sarah, spirituellement, na ba prière, na Thomas, na ngai pour que nous avons kata ba lien au koti wana. Azan moi ya Mouké, loba rose chance ya vie mususu. Ko bambe mabanga te, o etoro ko sala eza am o esengé le photo récupérer yango. To l'accent elande. Merci beaucoup. Nzambe nanga pambola bino soki Christ azongi te tokutana mbala ya sima. Que Dieu nous bénisse. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katina o esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekole sa banetike, ekosombela bango jus. Tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso pour la fin de l'année oyo. Noël les a fait ya bana. Tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tisanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te. Biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le Père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants.
tobengi bato nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe mpona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda nde na ye auprès na bino kobondela bino mpona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso merci beaucoup.